Cuisine Yannick TV nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et coucouter la bino partout bozwami ou eza Cuisine Yannick TV moi qu'on a bino aye ba maman na kapamba te soki Cuisine Yannick TV aye c'est que likambo ezali na ba caméra na na fongoli na memeli bino émission a kitoko na mukolo alelo émission ni na memeli bino bande konanga bokota to solola parce que tout le monde a trop c'est trop bokota to solola. Avant que bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo baba kuku oye ba frère ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. On eza Cuisine Yannick TV moko na bino aso sala toujours musala ne a to finga kate a to pesa kaka conseil et on azana on a partagé kango toujours ensemble avec vous. Bokota bana mama bokota to solo la partout bozwami bokota li solo ni na memeli bino na mukolo alelo na memeli bino li solo ya bato a théâtre na biso bato a maboke na biso. J'espère que bozomo na miniature wana bozomo na miniature wana très bien. Miniature wana eza 3 personnes. Tomoni Omar Kabongo, tomoni Dinana la douce, tomoni président Caleb. Bomoni 3 personnes na kati ya miniature wana bandeko nanga. Bana mama esa passe makasi. Toyebi ke matanga ezake loko ya mawa. Toyebi ke matanga esika conscience a muté salaka. Ok matanga ndeko na o frère no bien sœur na yo. Faut vanda kimio vanda na kimio tala nde baninga ba olela lelo ekomeli ndeko no lobi ekozala yo lobi ekoza muninga. Matanga ezesika conscience a muté salaka. Omi vando luka kosala bolamu na matanga ezesika ba polémique te ba rando te ba problème te mezo comme ça biso tout le temps ba la mama na ba peut-être na biso lalo la muko yo ki matière lalo la muko yo ki problème si problème trop c'est trop to comprendre te ba to maboke ba peut-être na biso bo sala mabe bo sala soni et ça kitoko ata mukiete. Bana mama bomona ba mibale baza 2 garçons. Bomoni 2 garçons wana boyebi Omar Kabongo très bien, boyebi président Caleb, boyebi Dinana la douce. Balobi Dinana la douce a tout ici 2 mibale o moto ezopela bazangi kimia likolo la Dinana la douce. Mère de 2 enfants, mais Dinana azo sala bango musala bokota la famille bokota to solo la makambo tozo mona bandeko nanga. Président Caleb, papa Caleb, tu es dit que ozalaka moi si mobali ya mami la chat na minute oyo bokabwana koma ex mama bana yo mais tu es komona que sali vina yo ozwi moi sino mususu outi kobala mariage religieux bo vandi pena ekimia yo moko leka ki pa edo olobi ke ngana Dinana to banda ko bima meto bima sute a osala vina nga pe na osala vina nga mais tu es ko remarquer lisusu na matanga la famille kaka na matanga bala mama makambo ezo bima bato maboke boza somwa bato maboke boza na ba makambo ebele bo mama bino na bino boyebi. Président Caleb yo ndongo zana obala na yo sala vie na yo tika pe Dinana sala vie na yo eloko nini sila kate bana mama eloko nini sila kate. Même tina matango zo sala kaka zuwa pourquoi est-ce que Dinana zala moi si na yo
dina nazala soki ex chéri non mazaka mwasi non te mwasi non officiel obiso toyeba nyoto ezalaka mami la chate mama bana obokabwana mais obokabwana yo kozwa temps oyo kolakisa biso siko o uti obala ya sika olobi ke dina na te esimba te bokabwana bino osala vino posa vina o pourquoi na matanga suto ya komona makambo bana mama bokota babina matanga eza koyinda na place balela ndeko na bango mobali o akufaki muta théâtre na biso moko pe ajouaka papa sans souci muta munene auti kokufa atiki biso na minute oboke matanga eze esika mawa makambo ezobima kaka na matanga pa Piero makambo ebimaki kuna lisusu makambo ebimi bandeko na ngai bowelelaka nini eza nini moko misusu bokoki kosala yango bisika matanga te esika matanga eza esika pasi mais esaka bien te bandeko na nga président Caleb kuna est arrivé à présent Caleb et à présent Caleb aye oui bika président de Azarabande batunde bazalaka nada peka télé mais ko yamba président Caleb ende kaka ezalaka Omar ipe kuna zaki simanada pesa président Caleb mbote bana mama président Caleb aboyi ebike liboko Omar etikali ka télé maboye bana mama oyo kava soni so ezaka na maboko nde liboko Omar ebukani eza koyinda bokota Omar ibanda telemisi liboko oyebi ke président Caleb aboko pe koyamba mbote ya Omar aboyi asali kutu ndeti ya Omar te njoka nde oyeba pete erosabo ba kamera eza ezozwa nyonso bana mama eza koyinda kuna eza koyinda Omari njoka nde ba mama tunanga ni botala moi so ndenga bwaka mi mère de 2 enfants mais konzima te abota bana mibale botala ndenga lati botala libumwa dina na pla botala njoto ne kitoko mwana mama mafute ezotepatepa na njota dina na mwasi kitoko okakole na nini obali na me posa dina na président Caleb esila ote zuwa zuwa nini yo deja obala président Caleb yo zosala makambo yo mwasi na yo j'espère que mwasi na akomona ba vidéo po eko circuler par-ci par-là moi sinon koloba nini moi sinon ero tuno ba question ko pese nini makambo eza ka compliqué bana mama eza compliqué eza ka ko yinda moi sa président Caleb pe kuna moto ezopela na ndaku bana fama bokota to sola moto ezopela na ndaku na bango a cause kaka ya mbota pa mandenge ayambaki mbota Omar te moi sinon pe na ndaku kuna ba bilelo eza ka ko yinda na butu moi sinon bi pourquoi Omar a son mboto boko répondre yo na Omar bozana problème nini président Caleb akomika kolia munoko balobi moi sinanda ko lobi loba parce que trop c'est trop makambo na omona ngo clair tenga na sala théâtre te mais na monde na bino makambo na omona bozana makambo ebele kunda masena yeba raté président Caleb il faut zwa kito vando loba onyoto eza pour avant na siliko bien avant na zwa décision na lina yo quand on a munoko na moko ona so yo ka par-ci par-là ezo circuler na internet par-ci par-là ba mama bokota ba beza koyinda likoloka ya mbota pamba président Caleb boko pesa Omar ememi sous problème na katanda kuna ye président Caleb en tout cas par Caleb ezala pe bongo te faut kaston ko lispe déjà bana oboti pe ba mi bal makambo zo sala bana so ba komo sala au côté ya bana nini éducation nini ko pesa bana ya mi bal oboti fille mo boti ba garçon papa des garçons oko éduquer bana nini parce que bana bazokola bazomona bazoyoka ta balobaka te bazomona ba video ezotala ma par-ci par les osalam ekotikala okote ya bana nini bana mama eza koyinda dina na atutu isi bambinga mibali bokava bambinga mibali botala Omar ndenga tonda nchoto botala Omar ndenga bwakama botala Caleb kuna ba bogos me ba
tuti mitu likola dinana pona dinana Omar alobi akoboma mutu akotika dinana te bino nyoto bana mama bisika boza boyebi ke Omar azane un célibataire dinana pe azane un célibataire azane na engagement te abota na bana me bakabwana papa bana ye aza libre akosala choix ne o ya lingi mutu akokanga dinana te parce que dinana aza mwa mukete aza déjà mama aza déjà mère mutu akokanga dinana zate dinana kosala choix ne ya lingi dinana kosala o ya lingi o amoni eza malamu dinana kosala eza mabe président Caleb obeti mabe makaso soli mabe biso toloba na biso vérité toloba na biso vérité bafuni mama biso toloba na biso vérité de bobenga biso toloba vérité parce que toko bomba te so mabe tokoloba so pe malamu tokoloba parce que président Caleb obeti mabe dinana ndenga zana bokabwana kala dinana kutacha ko okate me yozo chaka dinana ka ezalaka yo bandeko mama bandeko nanga bokota bana mama bokota yo mona mwasi so bakabwana mobali so mobala boye mwasi ana mwasi so akepa pusa ni pembeni bozongana mais ceux qui mwasi mutabwa ki mobali atakutu mobala na yende nya séduire ye bozongana te yo moni que président Caleb ndazana koka dinana te parce que dinana déjà loba non avia président Caleb malgré l'accent nzela théâtre mais malgré pesinga vie mais oza suyote eza suyote babina mincho Omar ne mon konji poste Omar ne mutazo diriger nyonso a dinana président Caleb kento nini okenda rapport kwenda vutu ko vana na kwena yo ozokela Omar kento nini yango est-ce que yo na dinana bobalana te bozalaka ba chéri ba copain copine simba te bokabwana tikela dinana chance à vivre na mbani un peu et ça kitoko te botala dinana abwaki libumu botala dinana ndenga abwaki libumu botala dinana pla libumu pla kontimata bota ba mibale mwasi kitoko njoto etona mafuta dinana zo tepa zo tutisa mibali lokola bazo tutisa mabanga kai tu e dinana yopoza suke dinana za somo dinana o memakande engulu pa bambinga mibali boe dinana ndeko nanga mwasi oza somo po makambo aboe foza laka yo obimisa mbinga mibali boe bazo tuta na mitu wana kutu mususu déjà bala na me posa dinane sila kete posa dinane zaka na via président Caleb yo président Caleb moi ça no bala côté na ndako eza mascarade de masque biso bien nini parce que to mona bande ko nanga ceux qui déjà bali moi si côté na ndako misu pe kanga mofani no kimia na matanga muninga peso mboto zwi liboko ya muto chebo etelemi liboko mare bukana président Caleb boye pété za kitoko te mako misu teza na kuku boti ko kana kuku me bino bolinka ya kuku ebima na poisa bolinka na kacha ba matanga ba frère na bino ba sœur na bino makambo ebimaka jamais to mona bato à théâtre ba ke matange o ka calme ti na fin o yo kaka quelque chose non oyo kaka kuna yindaki kuna moto ezopela papa Marie même président Caleb a payé son mbote te o joie qui na sagesse en tant que mobali opesi mbote parce que yo oyebi ke yo zana na problème na Caleb te yo oyebi ke Caleb na dinana déjà bakabwana parce que otuna ki dinana avant proposer dinana c'est que to zala lisute si opousa na pas dinana ti boto mona na mariage à guerre ndenge bozo bina couple mo kitoko ngaku tu cuisine yani kiti vient na ngana ngaku un jour ko et ça la paix bien papa Omar Bobala nika na dinana ta couple na bino de mais kitoko dinana moi ça bois kama moi ça tona njoto botel bumu pla tout le monde a payé basi ba bota ba 4 ba na 5 ba na ba obala bango pourquoi pas dinana ta boti ba na mi balaza moi si kitoko nana che point na via dinana obala te dinana za libre obala dinana za libre osala choix na ye dinana za libre osala omtema na lingi parce que moko za maîtresse à corps na bala mama tout makambo ezoleka bien te za bien tata mukete président Caleb obeti mabe to bomba te to lobo beti mabe papa Mar vanda na akoyo pese mbote ya boy mikumba na yo za no calme vanda na oza mobalo kotika na mobalo za noko
oza noko kotika dinana to komema dinana likolo quel que soit bapoto ya Caleb ko esali na yo eloko te talaka yo oza no na kati ya kini mo vivre calme mo vivre posé mobali nde azalaka bongo mobali azalaka toujours esprit oza noko otikala noko il s'agit pe ke bobala na dinana papa mari bala dinana même mariage bala yaza vrai chéri mwasi kitoko abota bana kitoko po bano abota mibale baza bana kitoko bandeko na nga esala pasi malgré tout loba malgré tout ma information mais ça passe parce que comme on a makambo ndengozo bima en tout cas la famille ça passe s'il vous plaît ba maman bo baksa ba j'aime et que ça la bien bo tcha ba j'aime et que ça la bien ma casse bo commenter bo partager bo aimer vidéo yo et que ça la bien bo tcha ba j'aime la famille en tout cas bino moko bo tala vraiment bana mama oyo président Caleb asali bien sali malamu parce que ça question na poser bino président Caleb ndenge muninga pese mbote na matanga pe aboko ya mambote ya Omar asali malamu bien sali mabe bino moboko na ba commentaire moko la moko sinon okoyoka message oyo muntu na muntu a répondre oyo ya comprendre parce que to mona mabe moto ezopela kaka Omar ipalobi akotika ta komemango likolo président Caleb yo lingo kisa Omar isoni na miso abatu mais Omar alobi na komemango likolo na kotika lisusu te mususu ezali na ngona kukuko mwa ba réserve ba respect ndenge ezala kaka mais président Caleb encore bimiso on a poisa et bima vraiment na poisa vrai partout dans tambola na dinana partout dans babi eza koyinda papa mama lembe pardon ebi ko za mulubo za matata toujours papa chéri lobi toujours nebi ko mari oza matata papa ko soit décision na kanda tazande ko na mobali boko bongisa papa mari soit kicho vanda yoka cuisine ni kitivi na memelo ka conscient mukie papa mari yo pesi mbote ni esprit ya bien aboko zwa mbote na papa vanda makala moto na mutu na ye mikumba na ye moko a charger na yoza na calme nzamba peso kimia kaka nde bobandi na dina na biso to yebaki na biso te to yebi yango na minute oyo eza susu eloko aboma na kukute komi na poisa memango likolo kaka nde ngolobi okostafe na dina na tout oza libre oza noko okotika la noko sala oyo lingo sala parce que dinana acceptant na mutema na vie na yo sala oyo ko sala papa président Caleb yoka soni et sopio à président Caleb yoka soni et sopio pourquoi nada pede erako yambo yambaki pourquoi ko boya mbote ya papa Omar asali onini likoloka ya dinana esopio bala mwaso tshana nda kunjwande kutu mwaso po lingana yete mascarade ozipaka batu ko bala babala pona sentiment te président Caleb bala kapona vie mbimba soko moni kokomi prête te ko sala none loko sala kite tant que okende kobala fille abatu se kozalaki prête olingo vanda sko kimia ba fille misusu nzambe na ngai bana mama soko omoni mobala sala ne théâtre omoni moi azokena ba gauche droite mona mama miyebela parce que na mondo ko ata kutu yozano starter tant que olingi da muta théâtre muta maboke to lobela Caleb to lobela na mwasi no achana ndaku tokoloba même ina bana tokoloba toko bomba te parce que Omar aza célibataire dinana aza célibataire baza libre muta ko juger bango aza te ba osala o balingi po baza bala mikiete po baza ba mikolo ba mo bayebi eloko bazo sala ndenge babandi yango ndenge bakokena ngo tina suka zuwa te kanda te to pesa baninga chance kotala Omar aza bogo sa kitoko kotala dinana vrai chéri okakole na nini to pesa bango chance ba avancer ba kene ndenge sengeli ba kena ba procédure na bango makamnyo to bandaka bwe bana mama bandaka muke ba lobi appétit vient manger e bana no ka muke lobi peto monique tonton marna ya o na dina na pe na ndako e ba vandi dina na la douce ozoboma bango balobi Caleb tension ezomata Caleb tension aluka ko mari akokozo mari boete siko occasion na bana mama ekutani wapi na matanga
Caleb azangi maîtrise a pété ba plat a betchango kambala moko wana esopio président Caleb esopio il fallait pas aussi le lokwana esopio bala mama puis yani kazala banki te ona memela bino na mukolo alelo yango yo na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love Baba kuku tout ya monde entier bandeko nanga je vous love ba vrai ba abonné nanga je vous love ba maman nanga ba papa nanga nyonso bakotala émission nanga na lela bino ya trône ya kopesa ba merci na bandeko nyonso bakozwa ta ya koka émission lelo to yaki nango kaka uniquement na baba kuku te to yaki nango na batu nyonso ezala baba kuku ezala ba vrai ezala ba abonné nanga bolanda émission oyo ezoleka parce que makambo ezoleka na monde ya théâtre na biso bato maboke na biso photo loba peut-être biso ba ndeko na bango soki to lobi ba ko changer solution kokota komema pe et que ça la vraiment bien ya ko cuisine yani ki tifa lobaki azara na ba kite po bomba na memela ki bino ba vrai ba abonné nanga nzamba lola pambola bino na tous les domaines en tout cas to ekopesa merci à trop merci na ba oyanga na pesi merci à trop a koleka na Shemboyo balobi Shemboyo officiel wana ndeko nanga moko na pesi merci beaucoup na pesi merci encore ebele na ba mama Bia Star na pesi merci na mama Munzibu, merci à trop na Vanessa, merci à trop na Nadège Yamba, na maman Nana Congo, na Ixil Botole, Nyamane là-bas, merci ebele na bandeko nanga nyonso B50 la mignonne, boza tellement ebele na pesi bino ba mbote partout bozwami, na pesi mbote susu ya mingi ya koleka na Shela Fayoul, ma petite sœur chérie, na pesi mbote na 3 garçons nanga, ba gros bisous, na pesi mbote na bandeko nyonso balingaka cuisine ya Niki TV na o balingaka ngate soda poto jideka mopao soda poto balobi aza moko veut dire zayo bambote belé na ba onyo tout bazo soutenir nga de pro de loin merci pour na ba conseil merci pour bozo ça avancer merci na ba remarque na bino ezosalanga bien en tout cas la famille na lela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye. Bana mama botala dina na ndenga bwaka mabotala mwasi a bota ndenga bwaka makonzimata bota mwasi a tout ici ba denoko vrai chéri botala dina na la douce oh veut dire ezande yo ah vrai chéri moi ça zala il faut miye ba yo blora njote zo sala dina na libumu pla konzimato boto bwaka ma zana noka bo mutu so azaka pont bacheka poka leba mimona kishaso sa be makamuna ozo sala zana noka bo mutabonga na sima mutu bana mama mutabeba pe na sima mutu botala dina ne mo poser na katanda ku ni botala vraiment ya boye bazui wapi yango pesi ba noko ba mutu baby président Caleb mutu ebe botalo marabwa kama botalo ye moko pelisi makambo botala dina na te dinana oza trop belle wa kitoko makasi yango président Caleb okoka ko résister te ya boye bazui wapi mwasi atona njoto mwasi atona mafuta mwasi abwaka maboye bazui wapi komona kutu basi biso babota 3 bana 4 bana babe bana bango mais yo ozo garder toujours njoto no oza mwasi akopesa fier nous avons moi soit coupé sa félicitation bravo à tout cas garder njotono bien konjimate ka bota la ninga bwakami bota la ya ona mama kuna rumba kitoko wapi bota la ninga simbi moko dinana vedi dinana no mar balobi macheza wo okota wapo leka wapi Caleb opete ba plan et sopi botala vraiment bino moko dinana la douce na Omar Kabongo kitoko wapi couple mo kitoko bo continuer na bino kaka Omar oza mobali mema Caleb likolo ko kele mawate parce que loko asali ko kele susu mawate beba kaka beba kaka la famille beba bino mo bozo mona
Non, 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 kitoko wapi. Na sepeli vraiment na Omar ndenge osali vraiment en tout cas mobala sala kabongo yo zo na problème na Caleb to pese mbote mutabo ya tikali na mikumba na ya makala moto na mutuna yo za libre ya osala choix no libre po biso nyo to ebike ya ozano célibataire. Ah, oza libre dina na pazane wana. Et changer na ngote la famille. Dina na pazane célibataire ta moi ça tona njoto balobi moi si pe njoto mo pesa la bien la famille botala dina na njoto etonda banana maboko tina likolo mosone na mosuni muku eza to kolia wapi koleka wapi kokota wapi balobi yende makabota la ndenga zoseka koseka moko ya douceur non 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 et dina na mama boto abote Mama bota bota oyena bangenge na yo oyena bangenge no botala njoto ndenge etonda botala ya onenga zo simba mama baby Kaleba pété ba parce que Kaleba otala ba vidéo oyo encore besoin attention te AVC ko embêté keba AVC tozali na AV la famille keba AVC tozala na AV zanga biso sie keba tala dina nebo bina rombe dina no komela obota fami sisa kitoko wapi la plus belle balobi dina nanda douce sali ba umsala botala moi ça tonanja tata non les cas kitoko les cas va kitoko na mariage ya gesho bakenda ki fête ndenge za rande kuna bango babina kaka basepela kaka c'est ça kitoko makasi kuto mone boye biso to mone na biso ka ndenge za njonga ne babimana bango kala ba lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola